baolela baolela mema miso bimate baopola me baondimate Christelle la Rose Lupungu Mamo Iranium de la presse. Ciao. Mbote bana monde entier bandeko balandise NUCV site oyo ils ont informé bino en temps réel vraiment toza awa na commune ya Kasavubu précisément na direction ya Gambela na avenue Dibaya wapi place immeuble moko ya gouverneur de la ville ya Kinshasa Ekweyi na 6h du matin ya pasi pe MAWA batu BAKUFI badege salvi banda ko Ekweyi. En tout cas, toza la mingi ya koloba te, toza mingi vraiment ko commenter te, milili yango moko ekoloba. Bolanda. Cargo. Combien de photographes ici? Il y a combien de photographes? 1, 2, 3, 4. Était babuka ndaku ya voisin pour salinine. Alors que depuis 6 heures, ba tracteur automoni et qu'en rapona ko démolir bandaku mangu. Mais quand il s'agit de sauver des vies humaines, tout moni depuis 6 heures tracteur est commis à 10 heures. Pe au lieu ça la musala est éliminée nous te bandaku zelanini. Donc eza pasi pe MAWA voilà.
oyo mwana les jeunes ke bana baza kolela bango oyo te papa azongaki azongaki na kana bonga ezalaki te nga alala santé infirmière babenga à partir ya 6h ke yaka ande Ekweyi Batu bakufi na ye mpe nakomi effectivement bayebisi nga nombo donc moko oyo tobima sikoyo na miso nga bebe aza na 1 année akufi oyo mosu ya mokolo aza na 18 ans akufi oyo mosusu Angelique wa mwasi ye ba akufi mais misusu ya 11 baza kuna batindaki na hospital mais so na bango na toyebi te na toyebi mbala na mpe na namoni ete nde nazoluka na mpe namoni ete bakonzi batela biso likambo bakota likambo oyo batalela biso likambo papa batela likambo ebana ebele batiki biso maboko normal na kati ya bandeko ya mikusa te sikoyo tozopesa bana ebele boye tosengi vraiment na l'état azwa responsabilité le biloko lopango tout ça non vie humaine to perdre belé batele
leki ndekola ngai malala na butu immeuble ekweleli bango ya biki pa bimeli libanda sukola bana bakele école nda biki bana nyonso 6 bakufi mama baretrouve ata mwana te tolobani pasi ya boye yaya tomonte babimisi bakena morgue yaya pasi ya boye yaya pasi eleki bana mike bakufa liwalo kwa etumbu boyeni mama architecte anga asalaki plan ndako ndenge nini pasi ya boye mama eza pasi 6 mama mwana biki kama mama emonta biki atikali ye mon papa paza te omona na te toyebi te so baza na se il faut tracteur etombola nane loko loba te toloba ni pasi ya boye shaka boye nazolenga yaya biso bazwi biso na wenze touti koteka nde babengi biso totiki biloko toye komona ya na oloba nini babomaka mamango mpo akufa na yakende mpo bana nyonso bakei yo ovivre ndeni sa bana na nga na ovivre ndeni mama pasi ya boye ya kobota 9 mois bana 6 eya pasi mama. Oui, mbote mama. Bon, epesi biso kaka pasi po événement ngo toyoki banda 5 heures salami. Mais nombre bateau tomoni ndeti nga na moni déjà ba soki 10 personnes na mwana moko a 2 ans epesi nga pasi makasi. Pasi donc mingi baza ya kokufa na banzi misusu nanu babimi te baza na kati kaka wana. En tout cas, mawa mingi me. Bon, kotonga ndako ndeti ya ba 5 niveau boye. Ba bac de fer na moni yango te ya mikie trop. Bandako ya mesure boye feza na ba bac de fer makasi. En plus ciment pe kota mingi. Tozomona 0 na 0 wana ciment zate. 0 na 0 epesi nga pasi makasi me. Merci. Batu tobimisi batu kuna. Taba to sali ba travaux kuna tobimisi. Mais batu ndenge to babimi plus de 10 personnes babimi wana mais zaka bango te c'est parce que on sait pas batu batikali lisusu wana ponda kwa zaki munene. To ebina nte. Batu oyo basali musalo oyo ye mutana ni maçon wana. Ye za prompter. Mutu azapesa kambongo po batonga ndako nati papa Kimbuta yene mutu atongi ndako yo na moni yene mutu ana faute c'est parce que bandaka boye ezana ba travaux ba construction ezali faut ko pesa bango eza ba maître ba maçonnière ta eza bango ta il faut ko luka bato nati ba OVD bato bongo ko sola na bango le batongola ta ndako badmisi bebe so tonga bandako ezali ezaka bato te ba maître boye pona nga eza faute ya André Kimbuta mutu ayebi ne ba misaka mbongo te pasa pona nga za bongo eza ingénieur te eza André Kimbuta ye luka bato baza basé na makambo bandako o penza pesa ndako munene eza ndako à 2 niveaux te soki 5 niveaux wana hein eza bongo mama. Bino moko botikolanda ba image ya mawa vraiment tozala mingi ya koloba te loko moto kosinga kala ba ingénieur ba architecte so ba peti au plan il faut respecter bino moko landi batu c'est la explication batu immeuble oh normalement il fallait batonga on a 2 niveaux tellement ingénieur oh alobaki 2 niveaux maele balobaki za maele mukio balongoli mais la preuve ane ba immeuble mi balé etelemi wana ye mutu atongi ngo oh ba pesa ke marché ya alobi ke akotonga ngo na 5 niveaux tala lelo e causé ba dégâts vraiment maman oh wana atikali donc na perte bati bayebi pasa roboto boti bana na o 7 bango ne so bakufi en tout cas eza pasi to kosenga na ba ingénieur so ba pesio musala osala ko lingate osala kapo o sepelisa muto loko so mbongo
eleka te bapesa musala sala musala malamu tala lelo oyo sikoyo bana oyo bakufi baperte ya bavi baperte ya babiloko bambongo biloko ebunge ebele est ce que yo moto okosungisa yango na miliso ingénieur atongaki ndako oyo immeuble oyo azomonana te nyonso charge nyonso ezongeli kaka epa mokolo immeuble en tout cas eza pasi tuso tozosenga na baingénieur en tout cas boyeba kosala mosala na bino kitoko ole ya kokoze ya kosala mosala mabe oyo ekokoze sikoyo otala bato bakufi en tout cas eza mawa eza pasi un grand merci à Gola Mayala ye moto azalaki wana mpona image un grand merci à Jafé Mafita na réalisation balobi oyo eza CNU TV mo pepe ya sika baolela karisima ya miso olela te me nga lelo ma miso elibiminga parce que bato bakufi nga na koka choc te na leli mpona choc oyo ya perte vraiment bato bakufi baparent oyo bakufeli bana papa kendaki mosala mama